zuwa bozoba matai mandongi bafiera pamba pamba bilobela pamba pamba minene nabaki na kobomba te babiki bakenda kotonga bino na ambassade panza lisolo toleka batonga biso na ambassade balobi sutu ngai ye surtout yo balobi sutu ye oyo alite ya kanda oyo anyokolaka biso makasi bon ata tozobeta concert asalaka ba mauvais campagne surtout ye guerre eza loyal guerre musique ezalaka loyal guerre musique mpe ezobongisa bavi ya bato mosuka na loyauté et puis fe suka na tv ok ekomi ya kokale bato na nzela na lisasaka mabongo chance kutu tozomwa chance akotambola balani toka bien wangi lobimi na tuti yo fera sombela déjà agosomba wana na uta nango na initiative please apa mama Oliver mama ni mama yeba sombela oyebi ke na nyonso tokosala awa na poto tobosa na Israël mutombote sango l'homme très fort Yes, quoi ça, l'homme loyal, son si très fort, tcha loyal. C'est-à-dire, Israël Mutombo Sango. Moutoua memela kabiso ba témoignage ya solo. Avec le reste, on a tout à l'heure. Avec la kinai. Ok. Ninge butala ki conseil ensemble. Et ça, abina gade bien boué. Sango, azaki fait le quoi sous forme ya moutoua ba ne kondima papa et veut faire gola di. Mais aye kondima li sous faire na ba confirmation na. Sango net ça na moi doute. C'est moi ba doute. Aye kondima. Ça vous a deux fois. Aye kondima pena papa et veut faire gola. Kati abida sa na bité. Faire ça moye. Kasi presse bakali. Bité akana pasta dadi. Non lo balika moza. C'est important. Voici Congo eza ya biso ba. Ok. Même aux awa, lelo oyo na commission de parce que une nationalité. Na comme belge. Bien si aux belge, tous appellent na bango pe ebele kuna. Baza ba belge mais bali na kotonga na belge te bayaka kotonga pi na Congo. Soki bazu ba ki kotonga kuna. Et loko na koyebi biso eza nini? Eza na bato ebele na Congo na biso baso bi mona lokwa bango nde baza makasi. Bango nde baleki bato. Mais mutu akosa yo te. Congo nde ozo mona Congo. Soki oza na relation na demiable. Nga na relation na aner. Ok. Ce qui est en relation na aner. Nga ina na relation na présidence. La présidence. Ce qui est en relation na député, nga na relation na ministre. C'est-à-dire comment etambola ka ndengwana. Ok. Yango suko ba kebele ba mona kateke lokwa na keko tia bankali kuna. Bango ba kokende te même ici bino bozana indien. Wana solo bela banani na parabole boy. Même ici bino bozana indien. Oh, lelo akomi ko. C'est-à-dire indien yebisanga comédien nini o ko mema pena na poto. Aningi sa poto ninge mutaka na nkolo azo ningi sa poto. Soki bino ba wangila bozana indien biso pe tozana sango mokonzi. Oh. Papa sango Israël mutombo la banela lokango. Soki bazana indien ba wangila biso pe ba golwa tozana papa sango. Na préféré sango ke na préféré sango ke indien. Bon sango a roté nga liloba na nzambi. OK. Bongo moko na be nani ba wangila na indien na bango. Akokima mboka na bango ba Pakistan ba indien. Et puis yebe mutazo sala ba congolais ba nyoka ba futa ba bien te. Eza de ye papa. Na jari na yo ya mutemba mabe makasi wana. Ososo ba comédien, ozo na bango poto solo ba pona culture. Non. Nano beti sa comédien mon côté na Kinshasa, eza pour la culture te. Eza pour combattre faire égola. Faire égola, juste niaise. Yango moni ba sili. Kala na ebiso loko moko, mwana roi. Na so ngana pesa trouble moko mais ya Paris. Ndeni Mathieu Bonche. Te, kokota no masolo Mathieu Bonche te pour boss ni tanga makambo na ngina loba. To pesi embote Mathieu Bonche. Asu Demboka. Omoni mutu etambusaka culture azaka mutema mabete papa yo yeba mutu atambusaka culture azalaka mutema mabete wana raison parce que azala mutema mabe akoboma culture mboka OK la messe indien ayine pona koboma culture mboka culture pe fo bana maluku baseka fo baseka bana nsele baseka bana bibwa bana kimbanteke tena so ba komi bana kimbanteke komi na bino na bachura mboma na bakimetre chura mboma yo na mwana kimbanteke yo masina te kimbanteke sali na pota mina kimbanteke okoli na masina na ko futela nde na masina
Na ba petit na Benit Sala quoi. Benit Sala quoi. Asili bana ba Paris. Benit Sala quoi. Christian Botenge, le manager, petit frère ya Israël Mutombo, Christian Botenge, na peso ba mbote biso. Christian Botenge to Botenge. Aye Botenge. Botenge. Katola pe na Gauthier Sey. Gauthier Sey mutama yele. Azama Gaulois. Aza Gaulois. To commissaire Gaulois. On to kabwana. Oui, to kabwana. To kabwana. To kabwana c'est naturel. Beta na ngana lingi Beta na lisolo bien. Bakendo tongela bino ndenge nini. Bon. Tellement basili. Oh. Ngana yebi aigle. Et yebelo ngana yebeli aigle. Aigle kitaka mingi place ba nieza. Place ba bibembe pola. Ba fulu polo ba lia no ngana bibembe. Mais na comprendre était aigle comme ko kita na château rouge. Oh. Aigle. Yebisanga vérité depuis tout ce temps là. Même na ba maman château rouge ba kamwe. Lobi mwana biso bando banda succès. Banda to yeba yo. To mono na château rouge té. Nyonso okako kitika awa loko yo ki dadi lité akana mati avion. Azaki ta pas pour actualité na yo. Na kangia okangi poto. Okangi poto. Azana comédien poto ba ne ko zela ba comédien. Loba pena vérité. Biso moni ana photo tendance là faire ya na ba musicien na et puis tendance là bino. Équipe de choc. Ba musiki ni. Radivité à Kanda arrivé. Lelo eza lelo. Lelo ndeko yinda. Voilà. Jika, Bakolois, tous les amis de l'IT Akanda et tous les Gaulois, le 15 juin, Nani akobeta dadi, mutute akobeta dadi, ezala wangila. Na kobomela bango yango lelo ata 10 fois. Ah, non du matin. Na mati ba niveau. Oya tegeli. Okomi. Na komaki na localisation. Oh. Bobino ezaka ga localisation. Ndenge Presimbelenga pro tindela kingai. Ocheka. Na cheka ga. Obeti. Ememinga. Tika pota ndako. Na tani de longa lo bisava. Banya famille katani. Mama ndenge na zambo. Jodi de suka la mignon. Lelo siko na bani musala. Daddy. Batu baleli bateli balobi. Daddy trop timide na mission. Moi je suis parent. Mathieu Bonche, Daddy. Mathieu Bonche. Daddy. C'est-à-dire Paris est à Nilana, Suisse est à Nilana pour le 15 juin. Vous êtes malini. Rien n'est à Genève. Et ça va attitude. Malali Bosuna n'y a à Paris. Malali Bosuna n'y a la zone du matin. Émotion. Pamanda ko to ngako to to kota kanda ku ya 5 jours. Daddy, aye. Mama, no yibate mboko banana yaki nazoka ta posa ko liezate. Non, la bande déjeuner na ngai na ngam kala te. Na école. Oli na te. Tokotako. Bienvenue Daddy, tu m'as dit bien te. Va te dire ce que la mignonne. Tokota le sura moko yo. Maman, na yeli suna mboko yo. Daddy, kota bienvenue. C'est comme chez toi. Ici on vient d'aménager il y a 6 jours déjà. Mais je ne sais pas quoi. Parlez. Vous déménagez? Tu déménages quoi? Dans le monde place aux arabes, vous avez déménagement. Non, bah, qualité de premier ministre, hein? Daddy. Mignon. Papa. Kotako. Kota. Moi, il y a déjeuner dans la comme ça, il y a pas de déjeuner. Tout déjeuner. Nous allons plus de l'eau, mais là, on va sentir. C'est-à-dire, ma maman
ngana za nyama ne tomba Mobilité nini papa malini. Le côté. Ngai. Soki nazana bilamba wana. Nakoka penza te. Solo tanyonyo ado babonya mote. Makila matanga. Lelo. Otele ko. Pour babonya ko lelo Na combien internationalité? International. Na combien international? Date international. La mignon. Les mission de service va pour bâtiment. C'est ça. Quel est ça la mosala? Kasi ta muna komi. Na ko mosala pese mbabi lokota te. Fona banana okota la titi da bato ba yambi ngai. Ah oui. Yango mona ki moi silence, moi kimia. Ba tout ba lobi o dadi na beti ba drogue na ye. Azoye ba ti Ah comme la biloko. Basi ba lobi on a mis qu'il est bon bien banga ko fele la bo. Mettez la moi dadi. Dadi akometa dadi. Mutute akometa dadi. Ezala wangila. Elle a déjeuner. Lelo siko na bani makambo. Nazalaki sous émotion, nazalaki na se ya ndoto. Nazo yeba te, nazo ndima te, na komito na komite. Po babiloko e komelanga mingi. Na sa poni nazo mona na komi. Na sutuka boye nazaka na Kinshasa na kingasani ya suka. Na masina tipoko. Ya mo sikoyo na confirmer siko lelo na sai nini na komi. Là il y a match à Paris. Match à Paris maman atika na lia ndeko na nga mwasi. Aïe 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 aïe, les padres. Voilà. Bagolo le 15 juin. Le 15 juin, Bissonionso na Arena Genève. Voilà. Tozoya Mupiku. Comme biso toyaka Mobondo. Tozoya. Daddy. Ouais. La mignonne. Ouais. On est là. Toujours. Le bani na yo kale. Loin. Depuis na ba inde toi papa il va zo répéter. Est-ce que wangi na ba yaka ko yiba ngai? Voilà, bakosa ki. Bakosa yi. Tele na Paris. Ngai reste toujours branché. To simbelenga po. Toujours. Hey baby. Daddy bon déjeuner hein. Lite ya kanda bana changu na esaki bino lite ya kanda yo changu ne tombera jamais capitale ya Kisasa donc ndenge za wana bana changu tukotala nazara petit na leki na biso mo na biso lite ya kanda commune oyo ebimisa tabulei ebimisa pepe kale ba madilu ba uta kuna bakengo wa dondo changu sikoyo biso lokwa to longwa to pesi petia simba secteur bana changu tout Nous avons à Paris, on a Saint-Denis. Pour avoir fait le temps, on a déjà ces Olympiques et Zobanda. Le a Canada déjà Jeep dans la maille. On a un Tchangou Bolobara, Jeep dans la maille. Vous avez déjà recépé là. Tchangou Yabana Tchangou. Tchangou ya Chula Mboma, Tchangou ya Lite ya Kanda, Tchangou ya Bakuni tout bienvenue Kamba, Tchangou na biso nyonso. C'est-à-dire to simba na malamu, ototomo na mabele na biso, obumo biba. Si champion na musala musala bien nous sommes en opposition toujours merci na mukambi bino awa faire gola en tout cas yebu na ko le belete pour ye colonia so ka so ye maramo na pepe kale Carlito de Baba merci mingi sous na Israël Mutombo et ça petit na ngana lo mais papa social papa possible Israël Mutombo na pesio bambo na kingasani bana changu na zana bino toujours tozana lite ya kanda bakoloa nyonso et tous les amis de l'ité à Kanda maître Mabena Tunagi abi beaucoup de gens là déjà la série maître animal Mbata au moni grand frère na Sagino ba qualité bana c'est ma match et bon maître Yves c'est-à-dire nazo la bino ba mbote na bino nyonso batutu baza na Angola ya kanda ye baza na Afrique du Sud ba maître Alain Lunga ba Alain Lunga commandant Lunga ba Bonnet ba maître Gina Ekofo ba monyo so pe bozali tozana petit awa asa pela na kata Panama o pela ko za kinini o to mona kiote na kati ya arena. Voilà, merci beaucoup. Merci na Héros Adel, Isika Bizwamiyo, na Pesio Mbote, DG Paul, DG Blaze. Merci Isika Bizwamiyo. Raison ezalaki bakotili biso ba lettre, bafundi biso na ambassade, pa ya voisin na biso, to pa ya motoyo. Tozalaka na bango na ba guerre loyale. Aza musicien Mutombo? Oui, aza musicien na biso aigle. Ozana ba preuve? Ba preuve ezali par rapport ya bato banaye kolandela dossier.
nde bainformaki bango dossier bainformaki bango bongo kaye muta fundi bino kabino batu na bango na ye na batu na bango bango bafundi bino bango nde batu bafundi biso donc c'est-à-dire olo bafali na batu na ye bango bafundaki bino na ba musicien faire boya potote c'est ça na lobi aigle non après on a sur la vérité so zo finga te o bango tanga comme mon aigle bon après na lobi indien bazaki aigle mais c'est indien na fait la tortue ba tanga ba komba batu o bango zo ba ni zo finga no te ah toza na poto Congo peza na makamu nango nalobi bien bazaki mais c'est aigle OK mais c'est indien mais c'est congolais ba comprendre na vie la tortue honorable la tortue bango nde bato bakende kofunda biso sikoyo nde toswana oza na poto en fait eloko wana efingisi bandeko ebele dossier na bino ozalaki yo moko te na baministère mosusu ya mpona kolakisa bango ke toza mpenza populaire toza mpena makasi bafingama oui efingisi banani ango si sa question nanga oui silisa makambo bino yakoka te voyage wana na baministère affaire mosusu bafingeli yango musicien mosusu congolais nakombo afali ipupa ke ripare ye moto empêché voyage na bino tout ça nde ozoloba wana siko on s'est retrouvé na poto ndenge nini parce que soki bapimeli bino bokota Schengen te soki ye moto pena apimeli bino bi asalaki ba démarche pour bokota na Schengen te mais tolingaki to yambo te boy soit olingaki o babeta refus parfois 5 ans au kota Schengen te après mais lelo ngana monyo na yambio na fauteuil jaune je peux expliquer biso ndenge nini côté di poto et poto nzela ya Turquie to ye poto nzela nini pour lelo moto ka afunda kibino non to sali pas un mois et puis à quel sou azongi sou na Schengen a débloquer bino va pesa bino visa par là na zo ko comprendre te yomoko ozana wana monoko expliquer biso eloko ni sali beaucoup ta Schengen aussi longtemps ba fingi artiste ba fingi batu artiste pour ye mutakangi je ye mutakompliquer je nde to ki ba ipare to tuna ki bandi ko musu komba eza il paraît eza penza ndengwana mais na opesa explication moko Congo eza ya ba congolais dimension nyonso oyo luka to kenango na Congo to kenango omwina Congo ngo mona yango wana soki yo za na numéro soki yo yebani yo za na relation na numéro 1 ya demiable yebaka ngapi na za na relation na numéro 1 ya aner ba numéro 1 ba okuta na ba solola OK soki yo za na numéro 1 na la police ngapi na za na numéro 1 na FARDC soki yo za na numéro 1 na ba garde présidentielle na koyi pe kozala na ministre de la justice c'est-à-dire eza Congo ya ba congolais bakangi na gauche na droite efongwami oui effectivement bandeko mosusu baye baloba na forme wana soki ye moto akangaki kasi fo koyeba pe ka nzela oyo okende okangela ka yango mpe nzela wana mpe toyebi ka ndenge ofongolela yango mais expliquer biso oyo yona to biso bofingisi artiste moko kasi te po asalaki mabe mais preuve ya mabe tona po asalaki bongo écoute tona poste to na preuve ya mabe et puis la biso effort ne bino bosali po bokoma na poto bo désactiver ngo ndenge ni po boza visa c'est ça kasi na pe sur explication ti en fait bakanga bino na ambassade moko surtout na explication la po bino ki na ambassade biso c'est ça kasi Congo eza ba congolais Europe peut aussi même na ba ambassade belé OK très bien eza ambassade moko te simbi Europe Union européenne basangani Schengen peut basangani mais moko na moko pas indépendant na ambassade na ye très bien soit balongola ba ambassade mususu etikala kaka eloko moko yango na ebiso te Congo eza ba congolais na ko pesa exemple moko muki c'est un exemple yango to luko so ibino bwana mais c'est indien biso pe tokozala pe na sango na pesi bambote Israël motombo bosolo na politique na pesi bambote bisikaza vie congolais za congolais wana ken piano bifolo de la rafali na solo za bien tokomise numéro 1 ndeko na ngai ebanda bongo toza solo la vérité ebanda bongo na solo la vérité ebanda bongo
Ken Ebisio, tokomisa ye na bémission Mondo Sala, tokomisaka ye na bémission Mondo Sala, bokomisa ye numéro 1. Ok. Mais na bémission na ngane na ndo sala pa ba capacité kasi na ngono normal na ba interprète na ngai. Donc au changer concept. Na bandi ko changer te na comment ko mélanger. Comment ko mélanger concept na moko na théâtre ba benga mais théâtre normal bona sala li te poser na l'autre côté. Ngala comment ça théâtre ba maison. Donc ba maison tout ça la film so ba benga na dit que kuna na zo mbongo na contrat na zo pe mo mbongo bien et beaucoup la famille. Mais na ke lokola pas belle vie. Pour na $50, $10, $20. Na ke pas si la balette na biso ba si la ba belle vie. Pour na ba $10, ba $30. Bana wana nyonso tout comme mutu muso pa ko benga yo la bengi otumni pa na yo pe lobi ko bengi sa yo. Monsieur bazwa ba salaire wana zolo ba wana mais ba artère ba tourna pa ba belle vie ba si la ba condition na ndenge. Condition ni. Ba condition bi na mona bana mai bazara na bango wana ba. Bazo potana parce que mutu nyonso akoma patron ya chaîne à YouTube. OK. Mutu nyonso akoma pe na moi chona ye moko ya kozuela omoni musala Kinshasa bato bazo vivre mutu mtsonzo ka ya mukie mais organisation na soki za bien ako évoluer na ye. OK. Bino pende bosala bozwa pe ba million te ka obozwa ka wana ezo dépendre na organisation na yo na Kinshasa wana tozana ba youtubeur ebele ba otambola kitoko par rapport ya ba ndeko na biso ba ancien ya télévision ozomona. Mais na YouTube on peut to bemba na pena ba to belé. Mais tu vas ndeko la biso ba Vincent to bemba na penza. Na makamu ke zanga na ngotina. Aya minga na émission nini ya mbinga boye. Na kei na le kana côté mususu te na zela na émission o ezwa temps. Mais to za va contrainte. Te wala mabe. To na contrainte mais alingi peut-être base moko to sali to loko mo ezwa temps. Te To sali to bemba na ba biloko mo ezanga zanga na ngotina mais il y a un temps ko permettre à mutu mokilita utiliser autant manipuler ça mabe. OK. Wa mo bali loko ai. Ouais. Mais il y a un temps que tu as biso bami to comment on peut ça na mbote et bato ebele oyo babwe bon tous la rappel reconnaissant na ba moment difficile au moni YouTube o lelo o mi je ningo le kabona YouTube na TV à YouTube ba musicien bele ba boya yango ba musicien bele ba sabotaka yango lelo oyo bande ko na biso ba Frank Stemai bande ko na biso ba Vincent Chiluzi ba tuwana nyonso yo yebi soki lelo oyo ba musicien ba oyo ba na ba plateau na bango faut pas remixer pédiso parce que ezalaki na moment wana soko mengi ye allo nani ngana ya mone miswa YouTube aoyate baleki na biso nyoso ba gezi ma wete ba robino ndibu même bango ba mesefali ba to belé aoyate biso ba oyo zo beta makolo ozo tani ozo ko mettre makolo silaki ko futa transport na yo olongwe chang oyelemba o tourner aussi si fait ko tourner o supata 10 fois to simzelo kei même battre simbelenga po tozalaki na bango bien ozolongwa kindasani oye bandali na saki na oya bilamba otourne ozongi na monde ya YouTube ngana oyebisa yo oya sabu na monde ya YouTube ngana oyebisa yo moni jo oyo so akangeli okanda kangi pena na nyenga sori esaka masegite yakabwana même na bandeko na ye ngana oyebisa yo na YouTube ngana oyebisa yo na mutu musu ayaka atake batu me yalinga ate batake ye soko take yo ko mutu mabe. OK. Ba musicien ba journaliste. Ba journaliste. OK. Ba journaliste. Ba musicien te binde to kena na bango. Te disais ça somela nga motuka. En fait Denis Lis. Oh. Photo la kisina ne ya depuis. Mais oui. Ah. Te ya Denis anaka bomangai. Ndeni. Atabela nga motuka oyo via vakota prison na ba jeune ya banda ko sala. Mutuka wana izalaka déjà ya kokufa via sali 7 ans na ndelo po yakangamaka pena na boloka bambila asali 7 ans na ndelo mutuka wana izalaka bavitre ya kokita mbule po toyebi chaque ya mbule ezalaka mbule esileli yango na kati mo esileli yango na kati apesanga mutuka na bengi baesport bamécanicien baye batali balobi dadi komeka te awa eza nde biliaki yo bikoki esi nango na memonanaka te etambolaka 1 km te fo chauffe tol nango ya CV ya kopola soki okoti na kati bazokumba yo yo lokoyo okumbaka te
la ko super chauffeur ça comme kuna yo so bimela na ninga se ndina le baba vie ba ba kasi na simbele la ni pita na ye na lupangu na ye mais la deuxième masanga mabala quand même ozo ah bon vieux mpine ça na bolamu na ye hein toko boya te ya demi azala quand même na motema na ya bolamu asunga pe ba kinenge sengela sunga aidanga ila période libala mais na boyaka penza komema masanga wana na ndako na ngai to na famille ya mwasi na ngai mpona nini libala lepo lezalaki baperiode nazokende epesa doti fo napesa doti ya motoki na ngai doti bapesa yango na bambongo kokabela te doti fo pesa yango mpena ya motoki na yo ozolanda nazwaka kaka masanga wana ntango tolingi epa na ye na campagne tokomi kaka na banda limola nabengi bayaya tomelango kaka wana sur place nazonga nanga pale baisi yanga abi oyo eza biloko ya moyeki babiloko ya mabe tokokende yango boye tosongo na famille ya mwasi ya bato mwana bato bosutuka boye 2 ans 3 ans de mariage maboto ezoya te makambo ebelebele po baya demi mpe ndenge basaleli nzambe tala bashiti na bango lelo oyo akoma koto mabe akoma koto mabe bato basisipetaka ye naboyaka nanga baproblème papa tomela masanga wana parmi batomela masanga wana tozala 15 bakufa bayebaka te soki ya deni mitamelaka bango soki bakomama bidembelanga loko eloko mosusu parce que du fait que bango bakiti na Paris bamusée bakiti na Espagne esali nzela makolo mais sikoyo nabendela bino moi mayele moi musika baye nzela makolo moi je vais bien mais na remarqué le komoko na bato baye direct Charles de Gaulle na bato baye nzela makolo bango tout balie ba même restaurant bango tout balie na même restaurant pour ba restaurant o bomona bato bayaki na patron o bayaki na international na bato baye na local ba se retrouver na ba même endroit ngabi oh mais bango baye na musicien le plus riche ya Congo bango baye na musicien l'international mais comment ça fait que tout tika mona bango na ba Georges V quitté tout tika mona bango na ba restaurant na Champs-Élysées té to moni bango kana ba salon de coiffure ya ba Château d'Eau ya ba Clichy sous bois to moni bango na ba restaurant ba Comble la ville na ba restaurant là où ba musée bazoleka sika nyonso siko ce qui est bien ngala remarqué que bato ba nzela makolo bazobima na miswa bato mais bato bayaki nzela bato te c'est-à-dire pour ba kene restaurant il faut que le restaurant a ko fongola bango na tongo tant ba client bazate omona bato ba sa la vidéo mais bato bazate parce que bato o bayaki na le musicien le plus riche tout le monde bango na ba étoile na ba hôtel 5 étoiles te tout le monde bango na ba Sarcelles na habité ceux qui Sarcelles na Congo bochango na commune nini département on a 95 ngabi mais comment lui-même l'artiste il habite soi-disant à Ney l'artiste parce que qui est l'ami de riche tu deviens riche hein ce qu'on a ami à riche ozo comme à richité au comme mukala parce que ebele bomi benga ma camarade na bango mais vous n'êtes pas leurs camarades nandenga mabete ce qu'on a camarade ya mwana mutambongo yo pe faut percer ce qu'on percer te âge de la merveille faut ebisa bango âge de la merveille yebisa bango oza camarade ya mwana mutambongo soki yo zo koma na mbongo te ke ya sombi yo komi mukala ebele boza na Paris boxa abiso soni boza ba garçon à Paris ba garçon swag mais vous êtes devenus les mukala les mou akologer bango na même truc que elle c'est-à-dire que bango tout na hôtel moko soki ba louer château bango tout parce que c'est baza équipe mais so comme on est équipe moko eye batu susu na Ney batu susu na Sarcelles hein excusez-moi la famille Sarcelles na bosisi ko finga tene se bidonga so na ye na analyse boko bima ko finga BKS yebisa bango na ba suki na ye na ba analyse suki na ye na analyse bo bima ko finga un patron
quand ils voyagent moni botu na bato basala na ba hôtel soki ba patron ba voyager na ba équipe na bango patron kokozwa peut-être suite azui suite mais na même hôtel à l'époque quand les JB les Weranson venaient ici donc ba mbelekete jazz bazaoya yango makambo wana bato musu bazosala bazozwa exemple ya mabe sika bauta à l'époque tant ba JB bazoya